Uchenda ni Gladys. Gladys wa na sima. Muli ngana chane sa. Chane. Sa tu chane. Yo zera mtu fazo cha. Bon, na réfléchir, non, on a pu s'y réponse. Bon, tu tires Gladys en évidence. Tout ça va bon, hein? Est-ce que tu peux sans réponse? La chane. Sa réponse. Dans un papier vierge pas mal. Na tire déjà Gladys. Ah, ni moi, madame. Vous avez dit? Vous avez dit? Bon. Bonjour tout le monde. Merci. Merci, vous avez bien dit, non? Swana na papa. Sister tondo swana na papa po na nazana zimi. Ema keze mukena kina posa na lubumba. Zimi ya papa. Papa bino. Ndesiko. Tu ndoka o mutu antaba. O mutu ngombe. Ezaki po lupitala na bayibisenga na tikana mutu amwana na kati. Yango na banda olinga basi balongola nga mutu amwana ngo. Omona chaque fois na banda ya ba débat ba discussion. Na mukolo to bundana misunu wana ezaka pona pesa mbola loisir sikonde naza boye nakoka sute nazoka vraiment bien te donc na moni na continue ovanda kune pa kamana nga et préférence na ovanda ka po ana lopango ana nda yo posa déjà grand garçon est-ce que oboya ozwaleki na âge oboya te non tout sengo na yo eza problème parce que ndé comment de bamba papa louche mangana okosa kosa ngana vandisa yi na tune papa sola na ngalo mona mbali ser wana mado ayaka chaque fois po na moi muketi mo non ngana comprendre mais échappa kaka ezai mutu antaba alobi na nga yo ndo landaka ye ça veut dire que yeso ka otambola na ye o def sa biloko ko lia o ko defise biloko ko lia na makasi soka fusi te ine wa menacer ngana na koma na niveau yebiseke alia ka lisu biloko ngo te soki za mambo makasi po non na mona nyongo te ke yo moko yo pesi mutu afusi te ko mo bundisa ye donc to lo bon point faka isoka vérité ngani to ka musina mbali ça c'est mes tito c'est moi déjà ko se répéter na ko wanga na ngoti parce que déjà yaka ah na ko mona bobi tumbana eza eloko yana na ngani na yaki floué mama obi na eloko mo ah no fanda place banda ko kinde po basalo so ikirtage ya votement baloba kaka mutu etikali eloko etikali pendant que baoloba yango zemi koli no baloba nanga mutu mona ye na bassin comme na mutu bassin munene badi mutu mona ye na bassin maboko kitinga na bakuisi sikoyo après mkwana na kikuno te manza ketikali na kati
O maboko etikali. Dans la même kirtage. Boy na boy. Eh. Na pia mongo ebele makasi ba 200 ba 100. Opesa kaka o eloko belongo te mais suka suka zeme ngo ekoli kaka. Mongo ebele mikonyo so no mona na ya kasi to sona papa nuka. Attends, c'est qui vient été. On va pas nous sur autre chose sikoyo. To lisolo eza mon hôpital place akenda kolongo sa zemba to kirtage wana. Ka ne yo esalaki. O manzaka etikali. Iboko etika. Undo mona moi ça papa. Moi ça papa. Moi ça papa. Maman je sais que maman m'a tika mutu. Ah mutu ataba bana ko sona ezana mama mutu ataba te. Donc ezaki ba swana ka mutu a mutu. Donc yeso ka ye awa bana ko ba réclamer ki bato kirtage ba bi mutu etikali. So ngaso na ina kuti deba papa kosio mutu ataba. Maman s'il te plaît hôpital on comment on ni. Soki nzoto bongisa soki nzoto Boni nzoto ya. C'est là. Bazana infirmière Aïda na mususu na boseni ko mama na Nzambe. Mama, nga place retrouver na Zemio. Boni nzoto. Na to yana na mbali na comme na Zemio. Na kiba longola boy oh non $300 na pesa bango bo non Zemi soke ko longola si mutu mochika wana Zemi faut zola mona etikala ninzaka mona etikala donc soki na se retrouver babi parce que zolo ninzaka mona etikala ki na ke ko lobela bango ba na zaki na sema mapasa bana bazaki mibale loko na yaki na 300 pona mona moko balongola eka mona moko batikenga mona moko mona na kokola et puis bafungola kanzela bafungola kanzela bafungula nzela nini na comprendre hein bafungula nzela soko komi bapeswa anesthésie bafungula nzela boni boy bafungula nzela nini bafungula nzela ngoni na comprendre hein lobi bafungula nzela twache makadama avenir mama na ibite na benga ona moi ça papa bafungula nzela ndeni non beto bajosa na omona bafungula nzela ndeni et ça c'est pas la vérité au moins il y a un sens comment ko longola Zemi manzaka etika le poti si Zemi ekoli si Zemi yo so mona ngwa o manzaka etika la kale Zemi ko munene même ka yango zoloba bafungula nzibino nzela ndeni mama do expliquer parce que dans un sens ti docteur la munene yimo mtafungula nzela soit peso anesthésie abimi non donc ndolo baba bima pena yo omoni koza mwasa zoba tika na hôpital na ki kotika olingi te hôpital ndenge nini mwasa ke na ye moko combien de fois to ki hôpital te bango to ke na biso omoni tele bima lekali bosu boko la kisa hôpital la place ça amado to ko ki bo la kisa place hôpital les na benga papa to ki poza maye na ebiti so combien de fois donc chaque fois no ke ba na ko fungula nzela yo ba fungula nzela combien de yebi sanga no yo mo ba fungula nzela combien de fois. Yo. On a soutenu l'hôpital Boboya. Golf Mbala. Golf. Golf Mbala. Golf Mbala, yes, na Papa Cola. Papa Cola, Constant Cola de London. Oui, je vois. Yes, na Papa Golf Mbala. Hôpital va te bérer pour soutenir. C'est ça. Pour les calongi. À soutenir l'hôpital. Voilà l'ami. Oui. Bonjour. Vandaman. Bonjour la maman. Oh, bonjour. Non, bonjour. Arrête. OK, non. Sunga kuna sunga. Oui, c'est. Yuko ni la yote. Papa. OK, botez les mains. Passez le On va bouger parce que place dans cercle. Papa gendarme. Acha wa. Baza avancer. Non, vous les Papa. Passe là. Oui, d'accord. Ah, papa. Non, papa. Oh, buka bato lokolo. Oyo musali moyibi. Oyo musali moyibi. Tu peux brutaliser binote pour obéir. Na yoka na kandati. Banda. Yuko. Papa ngana za poma mtu. Kesi ba deuxième temps, mtu ko manga. Vanda monsieur. Vanda. Papa. Na na nani aza gynécologue na bino misato. Nga c'est infirmière. Nga aide infirmière. Oui, natangela na nécropole. Banda kuba. Yo, na nécropole. Oui, entre chez les cœurs, na katikana. Nana panza banjilo. Obi? Nana panza mo banjilo. Mutapanja penda jela mingi za docteur yenga. Ouais. Papa, papa,
On s'est papa. On a la vérité, mon gars. On a la vérité, papa. Papa, vérité, non, la vérité pour Erobi qui s'aille. Merci. En fait. Yo, où sont les Fifi, yo kana infirmière à sa maman loba Fifi. Babo kilo yo kana infirmière à sa maman loba. Expliquez. Papa. Bah chacun mais papa bah chacun. On est le pas mon yoso. Place à vous sauter ça. Il va dans ma salle monter. Bah chacun mais katanga fanda wa. Bah si la katanga. Nani asali. Maman Moïse katunda boninga eh. Bino bana basho basha kuya awa. Non papa non ba vérité. Expliquez. Yo to ça va blague moi li boumuna munene wana na ko pasola ngona ba mbato ye. Kufa puisque. Na ku vite. Yukanga. Oyo nini bino bosali na bana basho mibale. Mbongo basha kupesa bino. Papa, musali na jambe. La vérité. Asa. Yo kabundike. Yo. La caché wale sa Moïse. Yo akale. Boni bosala nini? Problème papa. Yo moment to ça va chier. Yo moment to ça va chier. Non papa, non. Expliquez non papa. Non papa. Non papa. Ok, tais-toi. Solo là, c'est la famille. Omoni sika bonde ko ezali, libote ezali. Parce que so yo kino kombo ya hôpital ya biso, omona ke biso toza na souci. Vraiment. Kombo ya hôpital ya biso ezali. Centre médical. Boni nzoto. Biso take nzoto na oso eza mabe. Biso ko traiter yo oko. Bana baso bazana prendre nzela. Vraiment. Nzela eza débouché. Vraiment. Nzela Aveni? Ah, boulevard ou bien Nzela? Non, papa pas comprendre. C'est là, Yo c'est pas blague. Excusez. Yo c'est pas papa. quoi Jérémy? Yo mto sokambo. Mutatu ambongo eza ye. Mutu amemaka ba instrument basalelaka biso ye. Mutu afongola nzela ye. Osangiselo moko. Donc afongola nzela ye. Mais banani bayakala nzela. Bino. Est-ce que toi maintenant on a mis sur nzela? Bébé, basala biso télé, basala biso amna yo. Yo be kam na o. Yo mais yo kufi. Yo. Kufa na tete Kufa tezela. Telema bima. Chimbai. Wewe tala bima. Yo kama zengi. Wapi zengi? Tokende na ye. Tokena ye. Tokena ye. Allez témoigner. Mutoki mazate. Bino ko basa ba ko nzela. Fifi. Yo. Fifi. Joyeux. Papa, joyeux. Biso to joyeux. Bino. Boso wa munene. Parce que pour yo mesana moto fona sani. Avec la 10. Tanyo soto vena bino awawa. Beaucoup mesana kana moto te. Si les lots ont le même comportement de tout coutani les lots, de tout ibani les lots, si vous mêlez. Si na commis le la papa na yo, na koma na papa na yo. Koko no azama mananga. Okima ngasko pon sur les mots poussana. Poussana. Approche. Je suis ton père. Yang como qui mentionne le logo zone na soko zote ba pegisio tena naboya kande mama lubaka ke kane balubaba le mama biwa kutuna ngote na beni ba kutuno tipo mama déjà avandisa ngai potu na ngai soki ngano to bimaka mama oui mama kutuno bla bonte si atuna ngai ebisanga chama oui songono ba to bando bima bandaka ina sekete ngana papa iloko ezate atuno so ngalo to bima oui bana nga umimanga so na bi vérité umimanga na poto na Turquie na Chine na le baka vérité ngana seki ngana papa iloko ezagate ya moina komona ko kimayo non quand la bloqué hein quand la monté toi tu es ma fille maman ko ba no doit monter ko éviter ngai petit Zoanga wa papa na opena. Il y a la maman où il y a Botio. Comprends? Là. Donc voilà encore. Quoi? Non,
C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tika maman. Laisse le long. Le long maté. Non, yo kate. Non, yo kate, Omar. Le long matoye. Oh, yo kate. Laisse ya ka Omar no yo. Non, yo kate. Oh. Non, yo kate. Moi non, jamais on s'abandonnera. Jamais on s'abandonnera, jamais. Jamais. Omar, jamais. Ngamo la kangi bino. Ngamoko. Chama, c'est triste. Na katanda kuna ngamoko. Vous ça moi non qui ngane tuma ko bima. Ça la maman ti. Onga bani nduma mobali. Nduma mobali ngolo bani. Na kangi ngamu na katanda kuna. Na kangi afraka na kangi bino. Miss na ngemoni. Nduma mobali. Osaki nduma na katanda kuna libale zalaka. E bela pasi ba libana ndo saka mwana mukie o. E pasi. Libala ta basele no so boka. Te botonda ka te. Ngala mwana le mfana ndako. Meli pepema. Obimate. Obimate. Tika na yo. Obimate. No yo kate. Oya luka sisango. Oya lukina yebo sisango mbale. No yo kate. Nami no yo kate, no yo kate. No yo kate. Pourquoi moi la kangi bilo mi bale no yo kate? Te okangi biso bolumu. Na pose explication. Okangi biso bolumu. Mama. Teka okangi biso bolumu. Mama, na ukanga na solo. Na tala ngona ma télévision. Na moni. Oh mobile mabe. Mobile mabe. Na télévision ya yo. Yangate. Moi c'est kitoko ma bizarre bondo qui ma seke. Ya bondo kité. C'est triste pour toi. Ya bondo kité okande sonti. Na kangi yo. Solo sana. Na boy. On peut t'en prendre mon nana. Et si matin. OK, na beto pona. Na beto. Et si matin. Naibisaki yo moni ba biloko na onde ba nyosala na lobino benga Liza Kenamo azana ba marque na ya le dégoûté na sana pesa numéro oli biloko nyoso ko bengi ya ko pesa ba crème ko na biloko nyoso tout ba tâche nyoso saka na elongi soko lingo telo ko ba mondele yo kaka soko lingo garder ka teinture na yo oyo mais ba tâche nyoso ba mutelanga déjà mabone ko mebonga Liza Kenamo aza ba marque na ya beauté soko lingo oboni ko bossa numéro na téléphone okoti na Facebook okomi kaka Liza Kenamo akoma Liza Kenamo met na Instagram na TikTok na babiloko na mine bozana babiloko ngebele bele bino weba yango na Facebook soki na page na ye okomi ka Liza Kenamo mona ba marque na ba de beauté numéro bo benga oyambi mutu pourtant wana ba posa ba information te meso okoti na page na ye okomi ka Liza Kenamo okoti na page na ye omona sikoyo ba numéro nyonso ya téléphone Liza Kenamo aza ba marque na ya ba de beauté omona be biloko nyonso maboko kokoma yo propre talanga mamano amona zomona tala mabonga ngonga linga maboko na nga mingi boyambi tali yo muso be obebi obengi ya camarade na nga vini musomba za États-Unis kasi Liza leki na yeti c'est qui là na nyangwana nete non bapeli na yo jomo topesa ba numéro na yo allô oui allô eh papa bonjour te maman ko wana popine obini na comprendre mamolo ba tolo bambrese ope makelele eza na nyam pesa na gangele na eza na nyam la police ni la police ah ni nyam usaki ni bafundi yo popini bafundi yo nande nini te popini wese sanga tension yo problème nini mama yaya oyo wapi ya mosantu mama mosantu asali nini kosala accident hein popini loba na nga te woko sesa nga tension te mwana na nga mosantu asali nini mwana na nga na la police mama bomi ma bukilo mosantu asali bopo nini popini tokona ke boye te nga na tina ke boma mutu mosantu nzambe na nga kokana zaidi ya koboma asa wapi maye mwana nga kokamaka muti bakatata biso memi biso ebakatata na makambo luki ebakatata makambo lukelinga ebakata lukelinga nini oluki nini na fami nanga ebakata luki nini nzambe popine ebakata luki nini mama maleme tokoma na lukuna na commune maleme ebakata luki nini na fami nanga ebakata nzambe
Dissocier maman no beaucoup ni Gladys. Gladys quand même na monter maman na yo. Koko na ngai bele visite yo. Ah ça bona bato. Hein? Ah bona bato. Mingi nazo kapasi. Ah bona bato. Sabe que boy no esa menga koko. Koko na ngai bandeko. Começar na moto de passe boy. Começar na moto passe boy. Ah, Gladys. Kaina twaki yo komara kwa koko na ngai Gladys. Na twaki yo komara kwa koko na ngai Gladys. Gladys na njira ya musika. Gladys na njira ya Uvira. Gladys ndo katisi roboto. Gladys ndo katisi magamba ke. Ah, tabo Uvira musika. Gladys na Bota Uvira. Mama ngai. Bota Uvira. Bota Uvira na Gladys. Oh. Ndengo mwana katata umai. Kaka sabuta mboka bangala. Boza bana Kishasa. Ngai nazaka na Uvira. Ndenge bomona kama wana. Aza tete mwana oyo mwana na ngai ya buti. Aza nkoko na ngai te. Kwa? Kadi sasa nga boy pona nini? Aza nkoko na ngai te. Bonga za nani? Koko na hote. Bonga mwana wana ngai narokotaka ye na Uvira. Narokotaka Gladys na Uvira. Namona be mwana moke ajulela. Babaka yo be na kariso na senge. Bajobe omoni esui oyo batiaka mona mai ya sapo bati eboye na senge na kariso. Mona be makongulu moke. Namoni mwana joyela kamona ya moke. Najua kamona wana na Uvira. Na 1995 ndina lokota kamona wana na juin avate toko maretante juin ndina zwa kamona wana na lokoti ye. Nzambe na ngai pese modelo na usuka nango wapi Nzambe obakokende Kishasa okosala kotikanga na zemi o mari tosunganga za na ete nyokomi na pasi ya zemi na ngai tosunganga zete na boti na pasi nosuka wapi ona so asibi kolela atikaka te. Ah, Nzambe.
mboka monene boye nombanda wapi lelo nasenga lobi nasenga vi na biso tokoma ovivre kala kosenga sape sunga ngai pardon nana mwana bata tongo tolia te lokote pardon vraiment yokelanga mawa natamboli anyonso banyonso bazopesanga te pardon vraiment sunga ngai ndekonu pardon papa pardon epi lobi tolie te na mwana oyo banda to banda ekotambola sokomotosunga biso zaki merci beaucoup nzamba pambola yo kokuya kosunga ngai te pardon nazonyokwa malambo oyo nalingi nalanda mobali na ngai na Kinshasa kuna nazosusu moto kosunga ngai ezali te nazovivre kaka na bozenga na mwana toza na famille te bandeko na ngai baza mosika na village mosusu ya ngambu oyo nakende ezali te awa naza na mutu te noko nazosufrire eloko kolesa mwana ezali te yango nayepa na yo sunga ngai ofutela kaka tike ya mutuka ya camion nalande na Kinshasa po pasi likolo pasi nalanda mobile na ngai kuna pardon nakoki nanga kosunga ombe naotanga badistance boye na mwana boye sa bien te so ya misala tosala oyo ya misala mwa mbo mo tozelaka bapesa biso
moni bona kwina osumena watana mwana boisa benda bakamne minene na mwana boisa bien tiens no matalanga mutuka na gate Kinshasa isa problème te mbe na okilo na makasi no wana mwana bo mais au moins si bona mwana ovandela biloko isa bieto baby sa mwana papa siko usuka wapi so yosuninga ete pardon sunanga pardon ona lobi ya mwana po fo batela mwana ana mbuki ana mboka misele zana ngoko sala na ona lobi ya mwana no moina kendeza te na bata ndi mwana waza na maboko na po na bakamyo minene za balinga bani kete bwazana obebe makasi Dina zabu mwana mata camion na mwana anga zate. Solution ezate so na continue vanda na yo nani luko ngeso te vina ngezo sukaka anamboka nekiluka papa na Kinshasa soki na moni na ronka solution ni na récupérer yo zelangai na yo na koka te Bisanga chouezate lakini kwa papa no mari na Kinshasa
ke na koko koma dawa te. Wasi na za kina gani to. Na koko koma dawa te. Toko ya jono kwa ka ye mama na ye. Oyo joro baka na ye toka de tata na ye. Na za na mazike. Toko na za kina mazike kame na ye bite yo tata na ye. Kadisi toka Kadisi toka yo mare. Yo Kadisi toka yo Kadisi toka yo Kadisi toka ye mare. Atana jokende. Tomola kapasi na gai na kona karagadisi. Son blague. Zanzo fongoli porte tio ezalaki posa ya satana ekokisami na ndako oyo. Ekokisami na ndako oyo, franchement. Non, mais ozalaki wapi Naomi? Tu étais où pour intervenir? Non, mais ozalaki wapi na minute wana ozalaki wapi? Aujourd'hui, maman n'est plus. Aujourd'hui, maman n'est plus vivante. Ma femme, aujourd'hui, foyer nanga et baby. Foyer nanga et baby kaka boye. Je disais à maman, tu dois arrêter avec ça. Maman, arrête avec ça. Ni les autres joyaux. T'as le repoussé sur quoi ma bêtise, maman n'est plus vivante. Et ma femme a été au la prison. Dis-moi, pour que ça n'a si coboni, ce qu'on a ça ni na vie nanga. Na tkele boy pour ani na zangi maman, na zangi moi si nanga. Tout ça c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi vous expliquez à cause de moi nini? Cause de moi nini? Cause de moi nini? Cause de moi nini? Pourquoi tu m'as laissé mon Dieu? Ah, c'est beauté Irani, Seigneur Jésus. Maman, namoni mosana mami mama nzete. Mosana mami mama nzete, mama vanaki totawa. Mosana mama